congodialogue.com. 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 Avec 24 hours with somebody. 24 heures le naro c'est piano makasi. Prévenez na ye na yolo. 24 heures yolo ngoyao. Mambo bela malamu na vie na ngesa mi na pe na yolo malgré la moi na yolo te. Bon filmer dans ba quartier yolo hein. Bana poto ba sepela, bana ardo se ba sepela, bana luanda ba sepela. To yina yolo, to yoluka. To yoluka jeune moboy. Real tout angai. Tout angai hein. Merci Réal. Réal n'a pas communé dans la fiesta. Tu viens avec le pro. Alors tu as eu le biscuit de zek, les jeunes à Emba, à boire que la bisso. Donc on a habité viva, viva. Animateur bazala zala mais des écoliers putain à la rafane à jeune. Soit zo bois comme putain. Qui l'a mon gosse? Eh. C'est 24 heures d'émission de la réalité. Photos à simple boy. Photos à besoin l'accès toi en boka. Mais vu c'est possible pour na batbatika Congo kala. L'exception va venir yolo. À toi na venir bongi. Merci beaucoup na badion bazo la ndabi ce poto lo ba mingité te bandi 24 heures avec 24 avec biscuit de écoliers tous les cas. Rachidi Koupa, le président des présidents. OFDI, maître Volcan, maître Sofa, maître Tchango. Wolo Bokoe, Yves Kambatson, Kazou. Tu vois, Mamou Masselele, Koudela Chanzege, Somotro. Koulou Wolo Medene Foudi. Bonjour, je peux voir monsieur Biscuit les écoliers? Oui, ça va, c'est rendez-vous? Oui, madame. Merci beaucoup, je peux entrer alors? Thank you so much. Oh. Oh, il est très joli, viens. Tu vas bien? Tu veux que tu portes, hein? Ouais, pas de problème. Quand il fait l'homme, tu peux tout faire ça. Waouh! Bellegrâce. Grâce à Dieu, quand on dit Bellegrâce, grâce à mon Zamba, peu si on a petit quoi. Il faut donner une belle grâce. C'est ça grâce à Zamba, on a bien une belle grâce. Biscuit, c'est aussi âge aussi. J'ai 39 ans. Dans la côte vive à 24 ans. Ça va c'est 25, 26, 27, 28. Biscuit les écoliers, c'est un artiste musicien, animateur, comme on dit à Ningara, à Talam. À Salabankila Mogrosso. Beta ba publicité ba ngwasuma. Beta ba ona ba ngwasuma, ba publicité ona ba 2003. Ça ba publicité ba présidence oui déjà ngolo ba ngwa. Bi avec la ngwasuma. La vie de tous les jours petit quoi. On a gati yakini oyo. Keba pesa mo bibana yo. C'est la ngwasuma ye bana njili ngwasuma. Bana kimbatsake ngwasuma. Oni britannique ngwasuma. Collier, Papa Nabino animateur. Donc c'est ça. Mais on va dire musique, la vie va la musique. C'est ngai la musique na ngai
na Kimbantseke. Mais je suis pas Kimbantseke, je suis Ndjilois. Na Kimbantseke na Mbonda. Wanga pas vraiment à pouvoir vivre no benge Yabwela. Na danser l'orchestre na Mbonda Yabwela. Bana Njili ba yebi adaya. Na ko to ça l'orchestre na biso mo bana Roma na Njili. Christelle Meta yebi masala nga président. Na ko ça l'orchestre mo wanga ta nga mo ya Mbonda. Ah vraiment kala. Bana on a quelqu'un kala. Na ko bikene Braza. Na Braza na kebeta na Super Océan na Point Noir. Point Noir na une extra musique ouais ara rugaruga baba panzana. Beta ouais, bakina ankila mbonga bwakati. Na beta l'orchestre on a voyagé fait donc voilà Point Noir boy Braza pour beti na avion kutu. Na voyagé na orchestre on a et puis président Conte Mwesko ayebi. Donando vanda chez na chez bango na Wenze. Puis nena yoko ta faire la musique quoi. Ah ok. Après vivre la musique au travail, tu étais l'enfant chéri à papa. Moi. Et après la mort de papa, comment ça se passe? Comment ça s'est passé la mort de papa et qui passe mingi. Moi ni cause l'enfant chéri à l'idée des agafos dans la boulot. Na comment enfant chéri à papa parce que boulot est à quasi. À l'époque on était kila mo grosso. Pas kila mo grosso. Kanga qui a danger. Si les lots sont battus on a matang à fête. Et ça la nostalgie à ma casse. Alors, tout que les potes, tout que Bercy, na beti Bercy, Bataclan en Belgique, tout petit Balkan. Donc c'était ça quoi. Tout qui ni martyr. Donc carrière avec la Moulaï, la beti discussion motro. Premier disque on a vu la musique qui 100% star, Bakar Yakuba. Parce qu'on a une notion d'ambition. Oui. La ligne c'est la pour nous expliquer ce premier disque là. Beti ba créer ya son titre comme vraiment si ça donc il plutôt que la vie va sans combat. Premier disque nanga 100% star et ça qui crie on a bandaka comme ça la génie yoga. Mwasuma bangwasuma tiko comme ayo la fois. Bangwasuma tiko comme ba boki bisu bangwasuma na ndule. Magaya ki mwa ndolo kwa sasa. Mais pour même on a monde la musique ngai. Mwasuma ay oyo. Baba yo baba bagana kuba 100% ça rêve musée mwalimu elombe mobalier. Watu wakangana alpatu. Dio du siècle. Mandumbu ngana la menokele dungana bisikwe. Yo. Bali kolora boyoka ngai. Kete mene ya. Manu mawala yo. Tikela nga klimo na kati. Lo yamule. Lo yamule pasita toma mwana yamule. Lo yamule pasita toma. Ndese kole bisikiti kadila yo. Wana cri al patino na batikela na sambusa star na ba dio do sala. Koko goringo. Koko. Baba biloko na ba cri na na yaki na mo sa dio na patino. Bokela fait na maman ya batonde na kanda kokoringo. Il est en vie, il doit avoir la troisième parcelle après Molokai. Et après son moto. Après ça tout ça remix ça 100% star, tout ça ba clip na Paris, toi ta ba kaki wana ba boya ba jomo akota mo. Donc chéri mon brother makangwa mama. Mazako bekise azoyo kate o chéri mon ami. Bakolela kiarie. Bakolela biscuit. Bakolela kitokwe. Bakolela ba forme wo. Des écoles maintenant, ce qu'on a cru de ça na pop jam skate kala même pour remix de pop à côté la remix de ça na poto. Vous avez na pop na Paris. Ce qu'on a remix on a pop à côté to voir qui mo ko to shampoo ngana pesa liso de biki na photo de photo. Qui on est allé Bob Sogande kimeme bikandile nga bobe ngana su bikandile dio bikandile nge mwana desekole mansanga mumeso bikandilo eza kibongo tato yekini to beta somotro na ko sala siko générique ya somotro ka papa yo papa bangane kuba non ça c'est ça la somme on tourne ça là somme
mokoso ozala mama ozala papa ozala chéri tobe koko dotindo non ba cri oyo na sala 100% star ba début ba générique wana ko c'est ça et après na cri wana sepe pa ye baba ye nana yibelinga velo nange moi c'est pas d'abord à nini papa wemba 5 kilo fula ngenge bakana kuba mayala bona libelo ko pamba malheureusement le mwana vivant depuis nga na ye na kila mogroso kila ndio biki za mode pasta yo obi ba te veler Emma ndo kibatsama me ya kile kipito kibatsama me bebe riko kibatsama na kulware madia koko akana makutsetele wana kata somo troka abusa nite ba nucha na kulware madia koko o bandui bude molokai bazude molokai parce que zalaki na bandaki intro gungangele yaye gungangele kwa ya Yesu babo tona kwetu kukunzonzambi twenda yimbilile ya Yesu twenda kwetu kukunzonzambi twenda yimbilile ya Yesu babo gungangele Bachelie mo konzerwele yo ka biscuit deze Kolie yo Zinadiki dokila Doki mateki bana gokila Tobina mwana ngetemene wow Adi bana di widi mukonga Maka hapa pakolimbe kako Sepaja potini papa kamele yo akele li kulere mwana tika mosala mpunde keba okozanga mbongwe deker di kembe sobet kindobo alabasete ngama na doku ngetemene deker di kembe si yo yebi franchement vive ana va bien non papa tu es parti très tôt bakeri yo matina beta masolo yo bakeri yo mekamu sakina deker di kembe niveau ba art wana ngolo ba vina nga jibe piano faut zala na ba brand evre moni lelo mais tout ça va aimer pour ba evre kese yana conseil ba petit na ba to boire mikolo ko boire créer les karaté et ko créer simbi na ngome et tikali na l'esprit ba donc c'est ça faut aller loko wana loko biso to zaki nango nzamba pese bi ba alpatino ba format ki biso na biloko wana bondima ki pe ba former bino bana siko mais ya kilo kimpito na bibiani kimpito na Solange kimpito ba yebi wana viva mabanga kabo ezokene c'est là yo mais oui ngai tiens oza mutu lo wangu lote elo weza kati na yo weba ya ngoti amen ezalango mikolo yo naoninga maloba moko la mokeliza oloba et mon vivant Tozeli na biso to comme la santo pour facteur et biso avant des écoles tu as fait de meilleures choses ça me fait plaisir wachichi parce que tu le mérites mais après wana on bosse ça qui selo mususu ati to comme na wasuka papa tika ki wana tu yaki na kakayo malheureusement zaki pena te kakayo to na trade union bazala na viva bakende na bango na ngambwe bayeko timbela Musique uti na moluka Mosiki mositate Ala munzilu tala munche Mosiki mositate Wana collègue na ese collègue na boba ese kuna adendisa ka foko ba chéri ba moya tama itane oba dendisa ka foko na pasi boka na nomba lelo boyo ke lokoyo papa lobi dadi deda eloko yo maboya tama itane kabine c'est pour faire du plaisir à dire à c'est pour vivre la musique le loto c'est payé ça va vivre donc comment ça n'a pas embatté parce que le roi biso la émission la biso est belle RTGA papa Wemba alors le fait on revient comme ça bébé tu adores la télé toi alors de ces collègues merci après terminer dans ça la maître d'école il sera sous cas il a dit danger on a beau il est petit ngé on a dit mwana
Anwa diamba, noa midiki, feti noa midiki o. Amwana tika diambo, moni kosu kunzu. Dese kolye yambula diambo, moni nenga soko sola kunzu. Hebi clothing kezolo batiki diamba meba kosoli kunzu. Heba loka kunzu. Yotimbala tombolola. Ah, c'est le truc comme on attend Nzambe koko soba. Mais c'est quoi? Yotimbala. Système tu vas vie des écoliers tika, ils ont kaka cri, to yoko ba nobe na système. Au moins dans la vie faut être biso ngai abayan watu. Boulot kaka moi ça la biso. Le baso sky na meza na beti sky, bien bien na la raté. Cigarette bien na la raté. Mais c'est quoi ba version sur l'image belé. Pour tout le monde pour la bouche de rose par exemple tout tout non et ça qui des écoles ou bien quand on m'a pas de fond à vivre depuis ne papa si car après là au bien là nous soutenir ça seul et vas-y au quoi ça le on est à la raté on va te couper na ba petit on est que non na chenga mo responsabilité na ngamo et la papa dit na bundaka so mo moni na guerrier monsieur belé na web sauver beauté. On a les gens qui ont ouais, barimère de mais je suis là. Je suis là. Je vis quoi. Ok, ça c'est bien. On a qui pose la question là parce que. Tu n'as pas l'air. Ouais, on a pas l'air. Maintenant, on a besoin des écoles là que ça m'a banane. On va tellement tout tôt. Mais on est pas vrai biscuit. On est on va tirer de type bazar. Et c'est lourd, tu vas rabanner. C'est un grandongo. Grandongo. Bah combien tu as pas ça? Biscuit de Segolé, Basali 5. Bibiane Kimpito, ce monde, Solange Kimpito, Yakilan Kimpito, mon macam. Bien, je c'est ma première fille, elle s'appelle Abika. C'est elle qui était malade. Ouais. Abika, tu vas bien maintenant? L'angine, est-ce que ça va? Elle a 12 ans. Alors toi, tu as quelque chose à me dire. Qu'est-ce que tu aimes chez papa et qu'est-ce que tu détestes? Papa, d'abord, elle chante bien d'abord. Et là, c'est défaut, mais il est bien seulement. Non, c'est ce que je dis. Abiga, tu dois nous dire. Papa, c'est ton père, tu es la première fille de papa. Mais Nino Lingarami, papa n'a Nino Lingarate. D'abord, sa voix, comme il chante. Ce que je déteste, il frappe pas, il déteste on le réveille s'il dort. Waouh! Il n'aime pas? Oui. Ah, et toi tu le réveilles comment? Apprends-nous. Tu appelles seulement papa? Bien tu viens, tu touches papa. Qu'est-ce que tu fais? J'attends jusqu'à se réveille. Même si tu as quelque chose à lui dire, tu dois attendre. Oui. Mais quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez passés avec papa? C'est beaucoup, hein? Pour un ami bali. C'est beaucoup. Ok, c'était une façon à l'accepter. Nous quand que ban n'a pas voté le bakoko. Bangonde de bakoko. Oh bakoko à maman Amazon, hein? Aïe bakoko né. Waouh, c'est là. Pourquoi l'équipe nous a demandé les sipo, hein? Bon, c'était alors, ça c'est nos enfants. Cadeau yo, émission yo, les émissions bas de montage ma pour 18 ans. Bien sûr, Bakoli. Alors, ce fois, ça va rouler au monde, va s'arrêter. En plein émission, ça va rouler. Ce que je veux vous dire, hein? Vous en avez bolingo, hein? Aimez-vous les uns les autres, ok? Hein? Tu vas aller sur la rive à Sankobanga. Vivez ça au Caboret, tous ensemble. Moi, je suis oh, à mon avis, danger, mais à Kenda qui n'est pas toujours voyagé d'Abidjan. Donc, 40 jours. Février, le 20 février, tu es Goma, le avril, le 22 avril, tu es tout ça complet, mais ça va fille. La chanteuse n'a pas besoin de faire ça. La chanteuse, tout ça, tout complet, tous les animateurs, tous les chanteurs. Tout ça complet. Et aussi, maman, bonjour, la quand on a besoin que va voyager les alliés, ça orchestre, orchestre, nous sommes un leader, bah ça moi voyager les alliés. Ça orchestre, ça va voyager quoi comme tu vas faire ti, bah Goma, bah Abidjan. Maman sur l'année bien habillée, maman Amazon. Toujours, tant caméra Amazon. Ouais, maman. Maman ya bana,
Corneille Malonga ebi. On a mère de mère, mère très gentil. Mère avant na biso calme, maman na biso. Na biso quoi, mère Amazon je te salue de loin. Et là, on a pas un atelier à Soukara pour nous bâtir comme un bis au cas, comme un bis à peu près. Na foufou. Mais je préfère tout. Parce que dans la batterie de Belé, comment je micro. Dans Congo, je suis mon début 100% de Bas Congo. Ok. Je suis né aussi à Bas Congo. Ok. Je suis villageois de naissance. Je suis né au village. Là, qui n'a âge à 2 ans. Il y a un moulin qui n'a pas payé le ce soir. Non. On a un complexe pour les parents qui n'ont pas. Même si tu es kino. Ça change rien. Changer la ligne. Nous avons un village à l'équipe à vitesse. Tu vas regarder lingala mo. On a bien 2 ans mon amour. Moi je beaucoup dans village, va venir sur village mais va prêtre. Il y a des kinos qui souffrent. Bonjour cela Redi Amis. Redi Amis, on continue la vraie place. Redi Amis fait la campo. On n'a pas vu un Redi Amis dans le bar. La pote on dit pas minute. Battement se peut aller sur le. Mais arrivé mon très intelligent. Très sage, moi je l'aimais beaucoup. Redi Amis, je l'aimais beaucoup. Mais pour un comportement oyo, muto azalaka na yo même ba poto akena même ça ça na ba. Ezala ko la papa moko boye. Ata cameraman na biso yo filmer biso mona. Elvis. Na Christian Mbo le réalisateur. Christian Mbo. Lelo so nga lelo na daye. So nga na sala ka malamu na daye. Et ça, on a pas na moi c'est baza na vie mabe. Faut le malamu na bango. Viens Redi papa mbazaki vient na yo. Malamu na yo le bango na bato. Mais ba kintu qui peut mabe mutu zalaka. Mais jamais passer à la télé. Oh le carreau ba qui fait la musique et vous la télé ça n'a même pas aimé. Si tu aimais pas papa Wemba, si tu aimais papa Wemba, faut en souci à vivre la musique et ça la vie. Pour mettre à tolo que na uta na vivre. Tu boya ka uta fait la maladie. So il est là pe ngai que non nous le mot à vivre au yé mi 2-3 chansons. Na na obo. Mais ba que faut tu na ngai te mu kili mo bimba ba to balinga ka papa na o balinga ka yo. Ba sepela ki vraiment la mission ça la quitter. Émission au loba que vivre la musique et vous me la télé bien écrit orchestre. Malgré que je suis allé à la TV, je suis allé à corriger kaka pe na émission vie. Na ya kondule no vie na ngai. Boak sanga na podium te. Bolingo ezate. Place abeta à chaque vendredi na lingwa. Ngana yana mupaya na mo boy. Moto pamba lelo na Goma na Kivu. Mais vie na nga radio mo na nga to kanga ba pose na ba podium. Na ko peso ba mbote ti place na Simo zaki na repos. Mais vie na mona te que non. Bisous de segura za pire petit mais oyebi nga ve Redi nga mise oyo ko bolo bateke na yebi te ne ve na nga Redi na ko talo place ovanda na kuzu na ndule otu na nga yo na nisusu na bive na nga bisous de segura c'est collé et mon commence na ticket mettre wa na lukango boy mais ve na mona ka to bankaba na mulukai boxe nga mais yo ko boxe nga te oyebi nga bien oya otala biso na répétition mona na ba ponga na yebi yo oyebi nga ve Redi to za ba collègue à la musique. Alors nous avons formation avant la dernière formation on est de la musique il met au yebinga au même na jeep na yo selon na rafkat au ya na chika pour continuer na car vieux Redi to benga na ba chombo to seli ba mission to longwa na orchestre na ba molo ba n'importe quoi to benga na chombo pour ko tonga ba petio na vieux yebi na bi vieux courage mais vieux ça la vie dans la vie tu peux avoir l'argent on vous en a même. Il faut soigner ton comportement pour avoir une longue vie, pour avoir l'aise. Vous avez mon très intelligent. Moi, je t'aimais beaucoup. J'ai un comportement. La musique, c'est pour ça que la TV vieille. Il dit que ça le passe. Il dit que tu dois être collègue dans la musique. Si tu dois être leader, pour que ça me l'en avant. Tu dois être tu as 1000 esprits qu'on a pas vivre la musique. Ça, c'est parce que les écoles. Guerrier. J'ai marqué aussi mon époque. Comme c'est trop fort. Merci beaucoup, c'est trop fort. Chez Marchinda, la Luanda, depuis Chirombo détenu le bac qui plate dans la route. Guichet, somme trop. Oh, papa, maintenant ça va bien. Oui, la beauté Chanel, ma grande sœur à Paris. Ouais. Tu m'as oui, la ton ma banza. J'irai 100 kilos.
Tonga. Ma bague. Le petit sac. Nana papa, au bois ferme. La moussara, Mati. Et j'ai gagné ma gamme, ma soudarae. Tidi. Quand tu as vu la sopa, ça tu en as fait un bague. Où est-ce que système. Il y a un système. Il y a caca. Patango là la maison mère. Moi na yolo. Donc voilà la commune na bango. Comme en passant on a ndenge zala. Entre nous les animateurs. TGA quoi. Tout na bango. Puisque mara ba tout ça la mara mo lo mo muke. C'est ça des écoles. Yangama yo kangela nga elongi. No welenge mai yo kangela nga elongi na biloko bimikolozi. Soko boye kopola. Olima mokola. Oyo. Tenesi mikolo. Yeko ka wazubu akamali ya mambo. Mikolo na betele o mo mosa pembe. Ti yo pembe tina li dusu ya dusu. Solite. Donc tikara wana ya mo ben. Moi est bien na yo ga. Bien na. Ah c'est pela po ayo ga mambo e pasta la yo posta. Yo masa nga. Ko ba masa to bana mo be événement. Oh masa ya le. Olanda banzoto te ba masa to tena ba poto tour moko liboso ye ba Dolph. Ye ba masa. OK. Eso to tanga ba pecho bazo ya yete. Ya be vraiment mona ba sele yo ba bisu des écoliers. Ba Bill ninga za ba animateur akala. Ba dire ba animateur akala de pas Dolph. OK. Fala ba poto place moko donc. Donc, consommez biso. C'est bon. Consommer biso. Donc, il y a des écoles pour avoir master. Ils ont envie de pour nous autres. Il y a LSC. Il y a aussi un peu mieux. LSC. On a beaucoup de Washington, Bill qui est Célio, Brigade qui Roselle. Au centre génération na biso. Génération na biso ya mwana ba misusu wana batikali baba animateur. Ce sont des batala. Des animateurs. Yo atala. Biso to batala. Différence c'est ça nini. Atala una animateur. Atala ko za charge malambutu. Animateur ba ko sa na bango e bora na. Merci à animateur. C'est je parce que ma bien le. C'est parce que ma bien la vie là. Il y a un enfant là. Convocation. Mama madego ka wazoboka yange makotelema o tokobina e. Eloko ya matelo. Merci quoi. Na posente bat na Angola Papi Messi. Papi Messi donc. Yeso kudana tena Angola kudana na batu tout. Na mona ite maintenant ya lona na mona Papi Messi na Nzazi. Na Nzazi na Mandela. Côté pes na Mandela. Eza Mandela posente ko pe na ngai donc. Mandela Mukondo. Donc batu mibale na so kenza zomoni bango te. Na ke mutana ba donc siko soko Yesu na
na luka pour moi bango te appel essaye de ça c'est na luka pa kutala na été na mettre zozo c'est kutala na papi Messi na nani Mandela te ma tosko so ina na nzazi okuta sko fe na ngaya Adolphe Nsimba Adolphe Nsimba no dozo donc so kutala na bango te ça c'est bien on a pas de solo là au niveau pas nga ba na mutu ka yo na ngote na spécial maison mère de 24 mois to yo lukabilo yo pe kuna mona chiku na pour ça les succès na mola ça c'est bien quand ce défaut nous comme tu as raison salam c'est bien check sali que niveau to lelingu bo simplicité na mone pas biscuit des écoles blenga mona comme na la gomme ah siko toza na couloir te expliquer biso na no couloir Madiakoko elaxani couloir Madiakoko ndonzo mona ka couloir cameraman pardon bon couloir yango place to uti to koti out de na point ya kanda esika papa mba kolela coin oyo papa mba koleli na coin oyo o point kanda couloir Madiakoko ouais o tout ce que là autant expliquer biso papa mbezaki wapi et bon sala ni na viva nyonso wana to ana besoin rappel wana ça c'est bien alors à l'honneur bon mon peut pesa nde poids que zozana alors molokai o pena quartier oyo balabala oyo bomona pena boyoka na sangoti na ba Belgique kanda matonge chez ba papa Wemba le nkuru na katiote déjà c'est possible Elvis mais au combien de la biso photo ba dessiner papa bakala dia kuba roi de la sape kolo histoire papa Wemba déjà ba beza papa Wemba te mais comment ba ti photo na mais pour moni nde toza awa na katia matonge moloka signification moloka c'est un village a toi na village ateza lupanga papa Wemba te mais mutu nyoto asimaka akutia photo papa Wemba moloka ezali ba balabala o ezala quartier papa Wemba mo wana ngo papa Wemba sangisa moloka ça veut dire avenue Massima Nimba M Oshwe ça fait mo Lokolama ça fait molo India ça fait et kanda ça fait ka moloka India ça fait molokai yango moni papa Wemba abrévié yango bongo certain temps papa Wemba lojanga na moloka pesa nga palais ko vanda ngana vanda na moloka nde ba keste ba vanda na vanda ba 2 ans na molokai banani sus ngamoko nalobi ngai awe za ba sika oyo ngana ko leksa balera ngata papa Wemba zalaki tato za biso nyonso ato tuni masoso mero amoni ngane na viva mero zo mona mero akanga na molokai ai maka nyonso ya viva amoni ngane na viva ndenge nazomela maya lobo na lipa tala zo mera zo senga ngwa pa bike mère to zalaka na ye waouh ça c'est bien sorry mon mère ateka makoso magate kite bonjour maman ce soir c'est bellité te lelo na tekite pour na malade wango na fingeli moni masoso betali solo ya bana ba vive ye masoso siko toye na mwana yo biscuit oyebaka ye elo mo oyebaka ye rappele biso yango soit jour ayaka moloka elo mo amuke tango ayaki mwana muke akoli kaka wa abandi mpe kobota kaka conseil nyoko pesa mwana mama aotala oye pembe na yo osepela nango te pa na ye ngai ye moko ayebi eloba sikona te naza kopekise ka ngai be omoni mosala oyo soki olandi balobaki bazongisaki ezalaka malamu te alors il faut landa ndenge mo chef na yo aza koloba na yo landaka mibeko wana soki oyo olandi mibeko ya baninga bakoloba na ye tokima tosala boye ezalaka malamu te nga na vanda awa nazalaki loge awa ndako papa Wemba azovanda bandovanda na mère Amazon batalaka yango papa Wemba akembi awa balala na mère Amazon awa
nga biscuit na lala na porte na kuna suka nga biscuit les porte rideau na orange place papa mba changa na ndovandi mira esa vrai chéri ni esa papa mba ninga papa mba noko yinda tika na responsable na lupango podium ezaki wana oyo ka ba 100% star Alain Fulangenge ba disque tu ya papa mbe salama na place on podium wana baba zonkyo awo wana yaki podium à répétition à vivre ya mona icône wana te face ba nozong sango kaka bato ndo vanda ko to de moloka c'était ici moloka c'est la kati ya moloka ye mwana mama lembele encore eza pa bino boko ça ka boy hey mama my days kila ola mwana na biso bole mbole bole toko yamba yo bole bole tala ndenge na binisi bango na basonkyo o jamwe sekisanga ye okamusanga vraiment tous les gens ambina saninyo malari mula mawere munga mawere mungu mukongo papa wen rizatala bana bataure vie bokule soki John Mopondi kuna pastere na yebite bazonkyo tala totimbeli bino bazonkyo mibali basanga misala eyo basi basanga mabala mosala kotonga balingi babanza viva sans fait bandokie de viva la musique ADG Soso la John Maman Alpha Erika Maman Alpha Erika yoyebi bazou de litonge bandi bu de molokai bébé Rico na quoi wana quoi sanga mumeswe champion bindo adi koko na benja kandolo alem to shabilo kwa mfulangonga ema ndondo kama kwa tikiba dese kolegi batama akana makutetele abiloko ba villageois mazulu de molokaye mwana mama lembele amudia kila mama luyeka yeke affaire angwa sumae dans la vie de tous les jours kwanti on a kati yakini oyo keba pesa mobimba na yo sena ngwa sumae barbin mawila ngwa sumae desegole ngwa sumae bana njili ngwa sumae bana litonse kolia yo na setemba balakini boyebi akumvata yangolo keba oyamvata yangolo kaminyo mpe yangolo nalati cheri miriglere yoka kombela yo micro bomona cheri miriglere tozokende na oboye faut honorer papa faut honorer papa baje kutu te bana eroza trikepa malewa inja eroza tuki pas même. OK. zongi restaurant après répétition na sotoka mipo o ya simana ya molokai atona india do mir na ka wana lupanga papa mba donc soki kagonza la après na sodami mais même ma zone a peut-être les solo monde faut ça la papa m'a misé moi sur le pango de ça moi zomi molokai papa m'a fait papa kenda ba client ba ya kaka
En tout cas, Bakilia Bayaka parce que biscuit moko témoin vivant à Sabinoye Azalia. Pona, tant on a bandaki restaurant, pour abiso to kangami na papa wemba. So c'est pas abiso au sauté pas papa wemba. So azakuna au sauté pas na biso. Tant on a bandaki restaurant nangai, bon loka bamba zaki ko répéter na simawana. So na wala baba yo ka bantunga ndenge zo bimati. Babite mkomusubi baya ba meka. Tant ba meka ki pe ba mona ki en tout cas ba sepela ki en tout cas na comme qui pendant la client et belé nde okinde kaka biscuit lobby des écoliers zo pour na batu mingi o ba mona ngape ba ebike ba lia des écoliers o na biso awa na place to sala ki générique ya maître d'école awa bre loko akati bambo ka awa mage ba karezo le ka ba le quand même matonge c'est matonge n'est-ce pas matonge to sala ki ngwa wa d'accord ouais. En tout cas, on a exclusivité pour RTG World. C'est possible, surtout dans l'émission 24 heures. Est-ce que tu as là qui s'appelle RDC Congo et président? Est-ce que tu as là qui s'appelle RDC Congo et honorable Puce Mouabil? Le président Tcheko Yokasan. Non, il y a Kalaté aux Arol Nangai. Alors, au bac Nanga, cadeau, je ne sais pas compris c'était quoi. Ah, non, bac Nanga, c'est Kosima Chéri Migler. Nana cadeau, on peut sauter. Si on a besoin de choses, on a besoin de minutes, numéro à Benga. Si on a besoin de cadeau à Chéri Migler, et ça va bien. Je me donne ce là. Et pas il y a les mamalé, la couleur madiako, et puis bébé Rico. Au coin du village local, il va se là. Chéri Migler, il y a un garçon. Nameka, na la table, il y a un bango. Présent, tu connais la table? Waouh! Ngoyao! Ekiri bibero balingi nini eloko akati bombo te biscuit gisha yaba kasi nini yango eloko mama mabele pete bless mabele pete yo yebika bless mabele pete fo zalaka na comprendre que vive on a besoin de mis album maman Amazon faut vraiment ba kotani générique na ba po ba boire kamingi tozana générique on a besoin ba boire kabango na générique à 100 kobanga ba contacter biso tozawana générique to sale ko bima avril oyo générique ezo bima oh nyonso na besoin mabanga numéro tina tikaki générique ezo bima avril oyo 089 62 90 63 4 benga cheke solo là ba solo biso na matongo to sola bongo preuve on a honoré notre papa na ba ma papa boy parce que ba lela e boy et moi ara mutu ya bilamba masola ngobongo alors eze leader depuis Suisse na Piombo te ya Djongo grand frère à moto question de Cornes à Lubostar Trésor Yaba Mbote Sika Bozali la reine Kesebaki sa fille Sambo mon réalisateur à l'RTG World doit merci à l'honorable Puce Mouabil madame Christian Mouabil Midagou merci à mon chef mon continengai mademoiselle Stéphanie Mouabilou 33 Chitenge cordon na biso ya Bogara monsieur Gilles le mawenzi le Picasso yo le côté à cordon yo tu m'envoies tout au bon nanu alors chèque marginal juste une façon de vous dire que nous vous aimons beaucoup 24 avec biscuit des écoliers 6 question la bouche autorisée le news de star to solo là merci congodialogue.com congodialogue.com congodialogue.com